tant dans le baga talent musicien talent naïe na chance naïe non ça naïe ou a polémique ou bana et si là et là le rango sous au moins na ya motolo et ala sous parce que c'était n'importe quoi tika ba misusu baloba yo loba te mwana mutu aza ba changera jamais histoire. Pourquoi ma biographie n'est pas en. Vous croyez que jour à Liwa, il y a bateau bozolo babaza bana batute. Barolo barate que il fit. Il le fit. Mama wa taifa ejika. Parce que je trouve les autres comme on a tendance à analyste. Lorsqu'un musicien dit tozo peut sa chance. Mettons ton kendo beta tourne na page na yo. Tout le monde a chance à un musicien mon côté opposita. Combien de concerts il y a des musiciens? Oh, il y a des génération qui les cani. Tant que le but de to peut sa chance na ba musicien. Mama wa taifa ejika TV. Boyeba. Ceux qui sont dans le monde de la musique, boti kabato baza sous place, baza en actualité, lokola ba mon pa o baza en actualité chaque jour, matin, midi, soir. Pour mon pa o yaza na motute. Classement o na lobakawana yaza na katite. Il est très le même vous les gens les tchakula, boza na katia classement wana. Mama wa taifa ejika. Na préféré na ngana zalata we rason moins de bilobela. Malgré na se kombaga ndenge zala kaka mais moins de bilobela. Parce qu'en parlant de la même façon, tu es en train de critiquer aussi. Frère na yo moko peka kawera son. Oh, yo biso tout oyebi ki aza fondateur, aza créateur. Oyebi nini lo bisa mutu bongo ezali complexe. Oyebi ke tango obeta concours qui a sorti qui yo ozala na liste te. Mama wa taifa ejika. Fidèles téléspectateurs de Jika TV News, balandara biso mokili mobimba topesi bino bambote bipa nyonso bozali toyebete bokozala ebele ya kolanda émission na biso tolobela nyonso to bomba eloko te surtout mayematali mindule ya mboka na biso surtout mayematali bakenda sango bazali ba mindule babetaka mindule bapanzaka sango baningisaka ya solo bango nde tokolobela bango na mokolo ya lelo. Différence ezali entre live dans émission. Live ezali loko na ko sala to ko partager na bino ensemble. Mais émission na sali na cheli bino bo collaborer. Sans plus tarder na pesimbote na papa William Okende les Raïs. Président, je te salue là où vous êtes. Je salue papa Gaëton Kelulu toujours depuis les États-Unis et je salue maman Pierrette, la petite d'or, depuis Brazzaville, Paris. Pamboa Mabipa Yozali, pourquoi pas MCTV, la grande dame. Je vous salue, maman Bane Ebele, Soyayo, Ebele Yangwana, Mbote Ebele Makasi na maman Honorine. Tous les deux maman Honorine. Maman Honorine de Paris, maman Honorine des États-Unis. Je vous salue, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Merci la diva, merci Black, merci inspecteur. Merci beaucoup Colline de mon cœur. Ya Zizel Bombaski dada na kusalimu nasema Mungu akubariki sana. Salamu ya kabisa. Laetitia, je te salue aussi mon cœur parce que tu es toujours présente na ba émission pe na ba live na ngai. Na pesi mbote batu nyonso tozaka na bango. Na pesi vraiment mbote pe spécial joyeux anniversaire na Fabrice Mande. Les abonnés de Jika, il ne faut pas oublier que notre technicien, notre ingénieur, Fabrice Mande, les 6 jours, donc X temps jours, moins 2 jours seulement. X temps jours, moins 2 jours. J'aimerais que vous m'appelez pour notre technicien. J'aimerais que vous m'appelez. Jika, est-ce que tu peux nous donner le numéro de votre technicien? Ça me fera du bien parce que c'est grâce à lui. C'est grâce à lui.
sera lingi pa comme ça biso mkelo kwa sosa comme ça biso dans les 6 yo les anniversaires ensemble ya Jika Mobimba topesi en tout cas ba joyeux anniversaire wallahi joyeux anniversaire na Jika Mobimba. Merci beaucoup bandeko ya solo lelo tozolo bela Mayematali musique. Tozolo bela Mayematali musique apparemment ba musicien ba bungi zela na bango. Apparemment ba musicien ba oye ba lisusu te. Nani azali musicien, nani azali mopanzi sango, nani azali molobeli ya musicien mususu, le rôle na ezali nini. Biso toyebi ndenge batangisa biso, ndenge bakolisa biso, ndenge bayekolisa biso. Musicien ezali moto ayembaka. Nayebi définition mususu te. Soki ngai pe na koti studio, bakofi fil na bakofiette, ba griffe à monde entier, pourquoi pas ba gaulois. Ba sepeli te ba koti sa dada taifa na studio. C'est que nga pe ba bando benga nga musicienne. Oui na ndenga mabete. Lelo ba musicien na place ba sala misala na bango. Ba préférer polémique ezale belé musala ya koyemba muke. Ba préférer bango moko ba koma ba porte-parole na place biso to kende ko luka bango. Na place biso to lobela bango. Bango moko ba komi komi lobela. Misala na bango ezozwa lisu place te. Siko ba komi lelo nini? Ba komi na kieto. Vis-à-vis ya ba misuso bazali ko avancer. Bien sûr, tout le monde a ta la guerre d'esprit ya ba musicien. Ezalaka be guerre ye banda lelo te. Soki en États-Unis ezali, soki na France ezali. Au moins Maître Gims na mutu kingani bo bayoka na raté. Na Bouba opesi mwa boyi, mais jamais retire la roman na Bouba fandi afingi mama ya Maître Gims kuto ayebeta kombo na ete. Afingi leki na ye, afingi bandeko na ete. Ezalaka bango na bango bitumba mibali. Et puis balakisaka qui est qui? Qui a de l'argent, qui n'a pas de l'argent? Qui connaît chanter mieux que plus que qui? Voilà ma guerre et les kanaka entre Gims et Bouba. Aucun États-Unis kuna koloba kutute. Okuta ba Beyoncé. Na ba Jennifer Lopez bako sala ba guerre d'esprit. Qui est la plus belle, qui chante bien, qui a ba fan belé, ou a ba bonnet belé zanan. Au retire la jamais royoraka. Maramba famille to ba rivalité moko ya salité ya banalité. Lelo bo koma sikoyo. Surtout ba kulutu na biso. Surtout bato ba sala musique n'époque moko boye limite moko boye kota na ngamu na bango. Bon, comment se permettre qu'on fandaka, qu'on sala bémission, je me pose la question. Bémission, bon salaka, est-ce que bon raisonnaka par rapport à capacité nabino, par rapport à mental nabino, par rapport à mutu nabino, est-ce que bon raisonnaka, que non de to fandi boy, bémission to sala, et simba na bisote, et simba na bisote. Na place ya bon sala bémission na bongo, et c'est ngeli bon la kisabiso ba bilan nabino côté musical. Parce que mutu moko te olakisa biso ke alingi mutu mususu komi leka ya zate. Voilà place ko fe olomida leka bino nazoloba pe na orepete yango. E soit bino pe esala bino pasi. Na moni mutu moko aleki akomelinga. Ko fe olomida leki bien sûr. Asali nini na Congo. Akoti na histoire ya mboka. Bino sko boleki ete. Bosali nini na Congo, bosali le côté. Mais naza kondima pe na sepeli ndenge bo comprendre que à l'équipe depuis le temps jusqu'à aujourd'hui. To banda ko linga ke bo comprendre. Merci parce que vous avez compris ça. Merci parce que vous avez compris. Kofi ayebi ko jouer na tendance. Kofi ayebi ko jouer na génération. Kofi ayebi ko jouer na année. Kofi ayebi ko jouer na moment.
Kofi ayebi ko jouer na circonstance. Ayebi ko césure chaque baise ezala ya malamu pona ye, ezala ya mabe pona ye. Baise nyonso ebimaka ya talité, baise ko servir nga. Je dois faire quelque chose pour imposer ma position nanga natikala sur le marché na dondo pe na fandisa masolo nanga. C'était imprévu, Mamassi. Bien sûr, ils allaient préparer depuis Kala. Mais abanda kozela moment voulu. Mamassi et Bima. Mamassi et Bimi, c'était calculable. Personne ne peut jouer avec Kofi Olomide. Mamassi a fait une affaire de 1 mois ou 3 semaines portée disparue. Au lieu de parler de Kofi Olomide, tout le monde parle maintenant de la disparition de Mamassi. C'était calculé la famille. Aebi Kolobi Sabino, pour vous chayeka, pour vous comprendre, pour vous voter la blonde. Mamassi était disparue. Mais elle était là. Elle était parmi nous. Elle voyait tout ce qu'on est en train de faire et tout ce qu'on est en train de dire. Jusqu'à ce qu'il y avait des psychologues, jusqu'à ce qu'il y avait des gynécologues, jusqu'à ce qu'il y avait même des conseillers au-delà de tout. Quand on dort, on se réveille, Mamassi est devant nous. 2 jours après, on nous annonce, Mamassi sort. Vous avez compris combien de fois Kofi Olomide est en train de balancer. Balancer. Vous n'avez pas terminé votre baise. Il y a disparition à Mamassi. Il y a yo la Sabino qui Mamassi yeyo. Mais en dehors il y a Mamassi yeyo. Voilà un na saleli Mamassi. Le long de to qui ne peut même il y a 22 000, 27 000, 27 millions de vies. Il fallait que les musiciens saisir l'opportunité. Peu importe le moment. Parce que ce n'est pas chaque jour que c'est caca. Mais il faut qu'on saisisse l'opportunité. Les gens bozo ganga, bozo loba, boyemba. Mais bako tia bino devant boyemba, boyemba nini. Boko yemba nini. Nalobela ba musicien, mais nous avons l'habitude de concert à ba musicien. Un jour, j'ai pris plaisir de dire oui, je vais aller assister d'abord na concert à l'Egram Opao. Na kota na concert bo na fanda na sima. Ba musicien bango moko ba bandi. Je dis mais tcha, je suis où? Bâtir cassette, bâtir audio, to bango mokonde bazoyemba sur place avant que mon père mata. Mon père mati. C'était catastrophique. Mamassi mati. C'était catastrophique. Une affaire de 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps devant les gens sans se reposer. Et vous croyez que ça c'est petites choses. Les musiciens, réveillez-vous. Soit vous venez des analystes comme qui? Le père qui n'a pas de position, notre collègue Denis Les. Ce métier aussi, ça paye. Soit vous devenez vraiment officiellement des analystes. Ce n'est pas un problème. Parce que je trouve les autres comme on a tendance à être analyste. Lorsqu'un musicien dit, tu as sa chance. Mettons ton kendobet à tout na page na yo. Tout le monde a chance à être un musicien, mon côté opposita. Combien de concerts il y a des musiciens? Oh, il y a Kilelo, génération à Kilelo les Kani.
tant bolobi tolingi to pesa chance na ba musicien. Pour chrétiens les autres, vous êtes les premiers. Mais si on vous montre que non, ce que vous êtes en train de chrétiens là, montrez ça comme ça en face. Il n'y a rien. Il n'y a rien si ce n'est pas parler. Il n'y a rien si ce n'est pas parler. C'est ça votre problème. JB, toi, tu ne peux pas dire que non. Toi, tu peux donner les gens aux autres préférés au Pesaba, ba jeune. Otangina kombo ba jeune wana batala. Yaya. Ba jeune wana ba lekio banda lelo tilobi. Na mbongo na yo za nango ya commerce. Eza ya musique te. Parce que musique ya ta obosala, ezalaka ya succès localement. Excusez-moi pour le terme. JB, oza les seuls musiciens congolais oyo ozwata. Ya mutu intégré orchestre na yo, okangi ye photo. Wallahi ze bilai. O signifié ye contrat. Et pour yebise que tala ndengo koche pananga papa, ba vidéo eza. Et aujourd'hui, voilà que sanga musicien wa kenda sango, ayebani, abima et pas ya JB Mpiana, azate. Tu as cette habitude de dire que moi, na raté, bien sûr. C'est parce que chez toi, même dans un rêve, au tikala ozala jamais na mwana. To mona bangando wa babima. Babumeka ko bunda baroje ngando babibunda zero. Fabrice mando yebi mtu msusu. Kote kuno yebi mtu msusu. Ngana yebi yete. Zero. Soko pesi chance na bao ya yote. Mosaka zote lengana. Sakala de kuta comme boss. Sakala de kuta comme citoyen américain. Bien posé, bien parlé. Ceux qui ont le histoire à bana, na lobaka mutu, exactement là na ye. C'est que les musiciens, tout, on va salake. Wenge BCBG existé. Balinga bazala. Balinga talent na bango linge ganga. Parce que vous allez na batu. Vous allez vraiment na ba musicien solo. Tant bo fanda na ba plateau bozo vimba. Tant bo fanda na ba plateau bozo loba. To respecta bino mingi. Mais boye ba ke makambo zo loba. Tika ba misusu ba loba. Yo loba te. Moi, na Moutouaza, ne changera jamais l'histoire. Pourquoi ma biographie n'est pas en. Vous croyez que jour à Liwa, il y a bateau bozolo babazaba na batute. Barolo barate que il fit. Il le fit. Il a débuté. Ce qui n'a pas prononcé en bien. Il a débuté son carrière. Et ben narabongo mogolo ya liwa mogolo na kukufu balo barabongo ezali complexe. Voilà là où complexe nous amène. Masola bilele toke nango kitoko. Masolo musu toke nango kitoko. Mais koloba ke tope ça va une chance. À aucun moment que toi-même tu n'as jamais donné chance à personne. À personne, je dis et je répète. Je ne mâche pas mes mots. Tu n'as jamais donné chance à personne. Chez toi là, personne ne peut dire que non, moi là, na beta tolo, na bi. Non! Yombo na yombo. Alors nous, on accepte que tout ce que tu as dit, ça fait partie de banalisme. Na banaliste. Toyambi bino na monde. Ponga na za analyste ti. Na ko analyser tout, mais na limo pas penza toyambi na monde ya banaliste. Donc kalate to luka. Ndenge nini to ko yamba opo to yoka yo.
tika ba musicien baloba tika ba faire egola baloba parce que les gens d'aza incroyable aza intoutable aza insanganable aza imméjanable yeba ko mélanger yete tika ba faire egola batutana tika ba fali pupa batutana tika ba inonsubi batutana Fabriquez les maestros batutana. Papa, écarte-toi. Il y a le seul père qui dirige, qui commande. Présent depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas répondu quelqu'un n'a qu'à encadrer pour sunga. Kolobake musicien yeba place na yo. Na préféré na ngana zalata wera son. Moi de bilobela na kwenanga. Bien sûr. Na préféré na ngana zalata wera son moi de bilobela. Malgré na se kombaga endenge zalaka kaka mais moi de bilobela. Parce qu'en parlant de la même façon, tu es en train de critiquer aussi. Frère na yo moko pe kaka wera son. Oh, biso tout oyebi ki aza fondateur, aza créateur. Oyebi nini elobisa mutu bongo ezali complexe. Oyebi ke tango obeta concours qui a sorti qui yo ozala na liste te. Alors tikaka sikoyo na boma masolo na boma ngo ndenge nini mwana mutu azalaka te eza talent. Papa soki eza talent oza na force oza na nous gêne. Montre talent na yo actuellement. Chabadat. Nga penda kote wana njora zala na raison. Chabadat. Chabadat ba concert. Na banda histoire ba date, na banda ba concert. Kofi Olomide bandi nango année 2024. Na loba. Na loba. Na loba. Kofi Olomide bandi année 2024. La célébration de l'amour. Concert plein à craquer dans Grand Hôtel. Le 17 février. Moi, kakana année 2024 début. Le 8 mars. Plein de 30 000 téléspectateurs. Brazzaville, plein à craquer. Concert VIP na Paris. Bon, comptez, hein? Déjà 3. Ghana, concert privé, mais c'est transformé. Et ça qu'il sous concert privé. Et comment il concert public? Seulement l'année Oyo. Les 20, les 21, Adidas Arena Ningani, présence Yamopao, Nakat. L'homme qui est, qui sera et qui était. Le 4 mai, Rotane Ninganaki, mon pao avec Inos Bibaloumi. Bajeno bozo tindika bango. Moi, je rapprocher bino esate parce que bosi là. Bokoma bakoma conjuguer bino dans le passé. Je n'ai pas invité au comme mêler nini et leur boroté. Alors si vous pouvez voyez la signification de la musique. C'est la même façon au monde mutaza qui me pense sango. Le a changé à comme oui, n'a pas changé à comme politicien c'est normal. Mais quand empêcher ngatena ça l'analyse ya mondo naza. Papa, Noko, Leki, Ebele lelo bakomo bimisa banzembo. Ako kobeta ta 34 na 3 jours 4 jours. Bozo mona makambo ngwa monde musique. Ba jeune ngo, il fallait bozo ba jeune wana, bozui ba lien ya ba musique ya ba jeune wana bo partager ngo partout. Pour na soutien, ya olaksa que on est ensemble avec vous. Baza pe ko faire partie na mbuma na bino. Et ça n'a pas chaîne mususu ba beta akutu ba 100 ans na émission. Mais musicien ko beta 34.
mais bino boza wana boko kolobelo côté bozo bouger te bolo bakeno biso toza wana pona ko aider ba jeune. Arrêtez de mascara. Kofi reste le meilleur aujourd'hui, demain jusqu'à ce qu'il va mourir. Azana concurrenté. Azana concurrenté. Awa toye ko encadrer bino. Jive piana oza complexer makasi. Na fingité, na lobi mabete, c'est la vérité. Oza complexer makasi. Omonika Fabrigas oyo ana mwana. Fabrigas ana koko. Azala na succès te. Ana mwana, ana koko. Donc wera sona na ba kokololo. Donc soko lobi histoire que non, ba tout mwana muto azala raté, eza nde talent, c'est faux, eza complexe. Parce que histoire yoko yebsanga nga na sali na Vodacom. Na lingina kendo sala na Airtel. Na kobomba Vodacom. Expérience faite na nga na olobango te. Na sali na Jika. Na lingina kendo sala na RTNC. Na kobomba teke na zaki na Jika. Expérience faite na nga na bombango. Na sala na chaîne à papier à bed. Te, le rôle na zana Jika. Moi na lobaki na sale pas papier à bed des athées. Non, ça fait partie d'une expérience faite. Oh, hello Nino Zolo. On a raison. Alors pour chiter les musiciens, ceux qui bossent les musiciens, ceux qui bossent les analystes. Bon, comme il trop développé. Ceux qui bossent dans le monde de la musique, boti kabato, baza sur place, baza en actualité, lokola, ba mon pao, baza en actualité chaque jour, matin, midi, soir. Pour mon pao, yaza na motute. Classement on a l'obakawana yazana katite. Il est très le même vous les gens les tchakula bozana katia classement wanate. Merci mes étoiles, merci tout le monde. Aimez, likez, partagez. Musicien yeba valeur na yo. Soro yebi valeur na yo biso pe to couper so valeur na yo. To roku misala to kotongola misala na yo parce que c'est Jika, il n'y a pas la haine, il n'y a pas la jalousie mais lorsque oye au obi pena nzela muke Jika zonga pas zonga so nzela. So sa misala no to sali to sungono misala. Tala ba musicien ba kenda na mutema mabe lelo ba okita. Ba ko mata te. Ozomona empire du mal et dinda. Bye bye.